Desho Dena TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Desho Dena TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba. Bonjour, bonsoir, Balandinho, soit Desho Dena TV. Merci Nabao Balandi Desho Dena TV. Sokotangamba Alboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne Desho Dena TV Ota la réalité. Toyena sije moko ya kokamwa papa na biso abengi na Desho Dena TV. Papa zo déplorer comportement mutema mabe ya congolais entre congolais. Quel est le problème? Zala branché n'a pas su au détail. Papa na biso abengi na Desho Dena TV. Papa lobi Desho na lingi o lobela problème oyo na chaîne na yo po esalinga pasi makambo na moni awa na Amérique. Papa lobi Desho tant on a longwaki na Congo na ye na Amérique. Kaka ebandeli ya vi ndenge ezalaka na kutana kina ndeko mususu congolais o esenga kito partager na ye ndaku esika moko. Tozwaki ndaku tobandi ko partager ensemble. Mais ndeko congolais wana par âge ya zalaki mukolo, ndeko kolo lisolo azalaki leki na mbula. Mais bavandaki ensemble comme des camarades. Ndeko na biso lobi Desho camarade oyo tovandaki na ye na ndaku. Comportement zalaki nango ezalaki comportement oyo na tikalaki ko comprendre ete ti lelo tokomi na 2020. Na tikali pe koyeba te ndeko oyo comment akoki kozala mutema mabe ya boye. Quel est le problème? Papa lobi bavandaki ensemble. Bavandi na ndaku. Papa lobi aliaka sosote. Mais biloko mususu aliaka. Ndeko congolais basangisaka mbongo akolia ensemble. Basalaka provision na bango chaque mois. Bafutelaka pe ndaku ensemble. Ndaku ezalaki na valeur ya $500. Na batu ya Amérique bayebi mambo mbongo na bango. $500 a ndaku basangisi bafuti ndaku. Basangisaka mbongo basangisi pona biloko akolia. Alobi boye, papa oyo ezalaki soki yake kosala provision. Lokola yebaki ke muninga bavandaka na ye aliaka soso te. Ye provision kosala plus akosomba soso ebele po yebi ke muninga aliaka soso te. Biloko nyonso ezalaki ke muninga alingaka te yango yakendaka soki asali provision asombi yango ebele. C'est-à-dire apesi avantage na ye moko. Papa lobi Desho elongwe wana te même na ndaku tobandaki kovanda. Soki telefone eleli fixe ya ndaku muto yamba te ye kaka nde ifo yamba. Du fait kazaki lokwa mukolo bon na moi respect wana entre congolais alobi Desho na bandaki kopesa respect tant que ya zalaki mukolo par rapport yanga ya âge. Mais soki telefone eleli na ndaku asimba te ye kaka nde ifo yamba telefone. Chose grave. Papa na biso alobi Desho na yaki komona ke esimba kite par rapport ya comportement ya nga na eto vande esika moko. Na yaki kokuta na mwasi na nga moko boye tolinganaki. Tozwaki décision nga na mwasi na nga toke kozwa ndaku pembeni toke ko vivre. Mwasi wana azalaki femme seule. Mwasi wana azalaki femme seule a bénéficiaka ba aide ya l'État. Ça veut dire l'État efutaka mwana mwasi wana. Tant baye kolingana na papa kolo lisolo ba se décider ba vendre sika moko. Mwasi alongwe na adresse ya bandai ko vanda. Mobali pa longwe na adresse ya bandai ko vanda ba ke koluka ndaku na bango à part ba ke futela. Mais tant alongwe na ndaku wana camarade wana vie na ya yebisi eke non oki kolongwa boete tant que contrat ezalaki ya mulai. Mais jusque là soko longwe to tikali na durée ya 6 mois. So kolongwa avant 6 mois, c'est-à-dire il faut continuer ko futa ndaku. Po muta ko futa na place no azate parce que contrat ici et salamaki. Ndaku on peut bandai ko futa les alaki ndaku ya congolais mususu achaki bango wana ba futela kango. Donc bazalaki ba colocataire. Papa wana ki ko funda pa congolais kolonda oke non tala petit ozalaka naye mista tozalaka naye abimi na ndaku mais loko abimi ndaku azo bima totikali na 6 mois ya contrat. Ngana ozana capacité ya kofuta 500 € nga moko. Tandis que tu ande ko sangisa na ye 250 to futi ndaku. Kolonda kwa landi ndeko congolais oyo. Ayebisi okoki ko bima te tant que contrat est silité. Mais ndeko congolais andima ki alobi ata nazo bima.
na bando futa 250 nanga jusqu'à 6 mois. Bref, bayokana kindengo wana ndeko congolais alongwe ake ko vivre ailleurs na mwasi na côté balinganaki. Nanda ko esika bazaki na camarade aluki moto ba remplacer na place na ye mais ba bombeli ndeko congolais. Ndeko congolais abi desho na futi ndako wana pendant 6 mois. Tandis que ko bimananga na ndako wana na sima bazwaki déjà moto ba kotisi. Tala degré ya kimutema mabe ya congolais. C'est-à-dire afuti ndako wana 250 dollars fois 6 calculé et pesi combien et sali mawa pasi na soni. Pourquoi kozala mutema mabe ya boye congolais abi desho na futi ndako wana 6 mois. Mais na 6 mois wana bazwaki déjà mutu ba remplacer na ndako. Batikali koyebisa ngate ke ba remplacer mutu ba bombi. Bazozo na mbongo mutu wana bando futa na o ngana ndai ko contribuer pour ba kokisa 500 ba futa ndako chaque mois, c'est-à-dire ba bénéficier na mutu nanga 250 dollars fois 6. Congolais mutu mabe, congolais li konga ya congolais. Etango ya longwe ake ko futela na mwasi ne à part. Jalousie, ba ko comprendre côté ya kenda ko vanda. Vie ezo kende bien, masabi na debria ki vinanga, moi musala de gauche à droite na zo bunda. Congolais o ba vanda nenda kumoko. Ake ko surveiller vine, c'est-à-dire comment dirais-je. Congolais o ba vanda nenda kumoko jalousie amoni côté ya kenda ki moi prospère vie ezo pesa. Moi prospère muninga zu moi pas ya vie. Et boti jalousie. Moi si o ya balaki ndeko kota kenda ko vanda na moi si na ye. Moi si oya balaki azalaki femme seule ndenge na ebisi yo. Femme seule azwaka ba aide à l'état afutaka ye. Ndeko wana kote ndeko mobali alongwaki o bando afutela nendako. Ake ko funda ndeko mobali wana na mwana mwasi wana. Ake ko akize bango na ba association. Aye ko mona ke depuis akomi na mwasi mwa vie e bandi ko tambola. Ndeko asombeli mwasi voiture. Ndeko akomi na mwa vie ya bien bakomi ko tambola na voiture ye na mwasi na ye. Ndeko congolais ake ko funda bango na ba association que non mwana mwasi oyo tel azalaka na adresse tel alongwa na adresse wana akoma ko vanda na mobile. Moni songi ya congolais, c'est-à-dire mwana mwasi wana azalaki femme seule atika adresse na ye ake ko vivre na mobile na adresse mususu bayoka na mobile ne bazwi ndako bake ko vivre ensemble atiki adresse wana côté po etika la système po bakata ye ba droit na été na l'état. J'espère bata France ba ebilo na oloba. C'est-à-dire po obebi sa dossier te, il faut otika adresse wana ezaka ndenge eza mais oké ko vanda na adresse mususu na mobile. Jalousie ya congolais. Die na ye obande ko futela ndako alongwe wana ake ko funda bango na association, ake ko funda na l'état que mwana mwasi tel abala déjà azalaka na adresse na été alongwa na adresse wana akoma ko vanda na adresse ya mobile. A détailler vie na bango, a pesi numéro matricule la voiture na bango, a fundi nyonso ya vie na bango, atiki na association. Association ba landeli information au congolais qui kotiki la bango. Ba vérifier jusqu'à tel point ba ko trouver que c'est vrai. Ba ko convoquer mwasi na mobile na association. Batuni mwasi yondengo zana na adresse non ozalaka isusu te, okoma pa monsieur tel, ovandaka na adresse tel. Tous les preuves. Mwasi kao babengi mobile. Ndenge ozana engagement ovandi na adresse tel, ovivra na mwasi tel, madame tel. Tous les informations vraies. Tous les informations vraies. Quel est maintenant le problème? Bazui dossier ya mwasi ba annulé. Maintenant mbongo nyonso ba calculer depuis ba koma ko vanda na mwasi wana depuis alongola mwasi na adresse na ye tita nyonso bazui na mwasi ba calculer mbongo wana na association et pesi 24 000 dollars à remettre na banzi bande ko France ba ibi eloko na oloba parce que na France ba ka o pesa mingi ba jalousie abozo salama trop na France ozomona mutazara femme seule mais azo engagement na ye batu kaka mususu bake ko funda ye ke non akotsaka mobile batu ba okendo funda ye ke non abala batu ba ko funda ye ke non azana na mobile omoni dossier ekufi dossier soki ekufi na CAF il faut osala remboursement ya bambongo bafuta yo. Donc c'est ça na pesi mo explication na po ezala clair na bande ko France ba comprendre pour na bande ko ba na libanda na banzi bo comprendre ndenge na lobeli, c'est-à-dire tant ba fundi bango
baye komona ke oui réellement mwasi wana alongwa na adresse na ye akenda kovanda na adresse ya mobile réellement que non azali sous femme seule te akoma femme engagée clair et net, c'est-à-dire aza déjà na concubinage quelque part donc okoki ko bénéficier ba droit ya l'état te okoki ko bénéficier ba aide ya l'état te okoki ko zo sous mbongo CAF te clair et net calcul baye ko ça la mwasi na mobile epesi $24,000 à remettre na l'état parce que alobi papa tolongwa ki déjà na longwa ki na ndako na ndako vanda depuis 2012 baye ko kanga biso na ba 2017 à 2018 ba calculer montant on epesi $24,000 à remettre tala degré ya kimutema mabe ya congolais nyonso wana nini amoni jalousie ndenga moni ke camarade banda ko vanda naye camarade akenda à Bali, camarade a sombi voiture, camarade a biloko nga na pousse à voiture te moi si na ngande a pousse à voiture wana nga na chauffeur te et pesi bango jalousie ndenge na sombeli moi si voiture bake ko accuser biso na l'état na ba association na bango kuna na Amérique maintenant par rapport à association ba sengi bazongisa mbongo wana nyonso 24,000 papa lobi depuis to bandi ko zongisa mbongo wana ti lelo to futika à moitié donc ba futi le quoi à 14,000 et le quoi à $14,000 à remettre tala degré ya kimutema mabe ya congolais mutute congolais linginde kunaye avancer te to lingana kate pona nini papa na biso lobi de chaud na landio ya trop yanga pe problème ngo wana lobela na chaîne omona degré nini biso ba congolais tozomi boma entre nous bande ko ba mona ndenge nini entre biso bolingo ezate pourquoi okiko sala eloko ya boyi po ozwa nini na fungoli parenthèse rapidement po bande ko ba comprendre ngana lobi boye omoni bamboka to ya eza bamboka na biso te bambongo to olia o eza bambongo mindele eza pe bambongo ba okendo ko panza mboka na biso RDC po ba ya kofutaka bato na bamboka na bango eza bambongo ba okendo ko boma bande ko na biso na est po ba ya ko sala ba misala na biloko nyonso po ba sala ba biloko nyonso so mona ba osala na bamboka na bango po ba tonga ba sala ba opito ba mambebele bando futa bato bambongo ofele eza bambongo ezo utapa na biso comment koza na jalousie ya ndeko no congolais okendo ko funda epa ba mindele ya mundele aza ndeko na oti tant to yaka ko funda na boye bakamwa biso ba regretaka tala mutu mwindu africain aye ko funda africain ça fait honte. Ça fait honte, il faut raisonner pendant 1000 fois. Avant que de funda ndeko est-ce que vous avez un intérêt ou pas? C'est regrettable. Na kangi parenthèse tozongi na sujet. Papa lobi des shows na regretté parce que congolais oyo vie oyo depuis na yaka na Amérique to vanda nenda kumoko na constater kaka ka zamuta mutema mabe. To vanda na ndako mbongo tozo sangisa ya batumi bale pona bilo ya kolia. Aoke somba biloko na guna ye. Nga na liaka soso te make tondisa soso na ndako biloko nyonso ayeba ke nga na liaka te yango ya sombaka c'est-à-dire kimutema mabe dès le début na yebaka ye même téléphone na ndako soki esone nga na yamba te ye kaka nde fois yamba liboso pourquoi kosutuka vie pourquoi kosutuka biloko pamba elongwe kaka wana te ndeko amonaki ça ne va pas nzamba kutanisi na mwasi bake vivre part ndeko congolais alandi bango tina vie akenda ko vivre libanda akeko akize bango na ba association na l'état kendenge zana mwasi assez abala avant na adresse tel bazana mobile abimisi bango vie libanda pourquoi kimutema mabe pourquoi pe okozwa nini en même temps ndeko na yo moko congolais biso ba congolais pona nini bolingo ezate également to mona batebele même na bamboka to vandi Ovanda pena bomoni congolais ake ko funda o na association congolais ake ko funda yo ke tala pa na eza buena congolais yaya na mboka mupaye na mboka mundele o funda ndeko no congolais mais c'est rare na loba miko nyonso oyo toza na mboka mindele yaya eza ba mboka bapaya lobi na lobi kuna e ki ko tourner mal on ne sait jamais tala degré ya congolais ake ko funda ndeko na association pourquoi jalousie ya komona ke vie ya muninge changer vie ya muninge avancer pona nini tolinga rate muninga chapa congolais komona ka muninga ne avancer na vie et botaka ka jalousie et sali mawa pasi na soni papa na biso lobi de chaud lobela bandeko bameka ko changer bato mitema ya keto
botika yaya eza na importance te toza entre nous toyeba ko se couvrir ata mabe eza entre biso et si la entre biso ça sert à rien tokenda komi livrer na maboko ba paya tokende komi livrer na maboko ba policier na ba association ya mindele toyaka mboka moluka esali mawa pasi na soni voilà otoenga toloba pona papa ngwana benga des shows de Nar TV pesa biso ba sujet bien tolo belango oye komelio e komela ba misusuté aimez commenter votre émission ezalaki yabino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya ciao.